Bonjour peuple congolais. Yes. Naimba unatongwa lelo pona kusolola na bino peuple congolais, particulièrement na monsieur le président. Top Congo lobby yango, mengas na yebaki yango. Ba français, le militaire français, ils sont à côté de M23 pour la kobundisa Congo. Balingi baboto la Bukavu, baboto la Nord Kivu selon le plan na bango pour être monsieur le président. Il y a une parole de prophétie qui plane sur la ville de Goma. Elle ne tombera jamais. Bandeko nanga Goma ne tombera jamais. Peuple congolais, urgent, voilà. Partager vidéo oyo massivement. Il faut tout dénoncer. Peuple congolais, secret ébimé. S'il vous plaît, partagez massivement vidéo oyo. M23. Minduki wana ya lourd ya M23. Nzoka ba français ndemuto ba batamina sima ya M23. Oui. Ba komi kobima à live kosala ba émission na chaîne nationale ya Kigali. Peuple congolais ba signalenga isikoyo. Ba signalenga isikoyo. Ba tindi ba vidéo sikoyo. Peuple congolais to fungola mission. Goma et Ali kokoya dans 2 semaines. Et kokoya tendeko. Kokoya dans 2 et semaines. kokoya kate. Je suis un professeur naturel. Militaire et outi na France et kiti sikoyo na Kigali. Mindu qui plein, Mindu qui blende plein. Mission na bango et Ali ete bakoisa Goma dans 2 semaines. Regardez ce français le président qui parle émission à Rwanda, la chaîne de la télévision rwandaise. Un français qui parle la chaîne de la télévision rwandaise. Ça c'est un français. Donc c'est un français. C'est quand même un compromis à l'africaine. C'est un compromis à l'africaine avec la complaisance de la communauté internationale qui a décidé que oui, on va permettre de devenir président. Tobenga na ba français. Opération 0 français en RDC. Opération 0 tout Rwandais en RDC. Opération 0 traître en RDC. Vital Kamerhe c'est un traître. Général Tumba, traître. Gabi, général Oazali, chef de la garde républicaine, traître. Bazali est belé. La guerre continue toujours, mais biso bako boto la te. Biso bako tikala kozwa ete ni moko ya mboka na biso te. Fachi Azali, choix de Dieu pour notre pays. Fachi Azali Ndeko, Oyo Nzamba Poni, atient la tête ya pays. To benga na ba français, to benga na ba touti na mboka na biso, parce que ce sont eux qui nous agressent. Popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon. Bokote na ba palin, ba diaspora, bokote na ba palin, ba combattant, bokote na palin, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mokili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info na sûr. Et repesa ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi to sangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo na idéologie. Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, na peuple congolais, ou abino sentinelle d'Afrique, défenseur, y a peuple congolais. Naye le dimanche 26. Attends, la montre nanga dans 5 minutes, 19h, heure d'Afrique du Sud. Pour tout solo là, na kozala na mokuse. Bande konanga na lobela kibino, il y a 4 jours. Les Français sont aux côtés de forces armées rwandaises na lobela kibino ponga ezalaka tikotak na lobela kibino yangoyo na lobela kibino. Bonjour peuple congolais. Yes. Naimba unatongwa lelo pona kusolola na bino peuple congolais, particulièrement na monsieur le président. Top Congo lobby yango, mengas na yebaki yango. Ba français, le militaire français, ils sont à côté de M23 pour la kobundisa Congo. Balingi baboto la Bukavu, baboto la Nord Kivu selon le plan na bango pour être monsieur le président. Il y a 4 jours passés na dénoncaki yango. Na M23. Na lobaki yango il y a 4 jours passés. Ba militaire français Bazana Kigali
Bavion ekiti na Kigali. Bitumbezalaki lelo na Tongo. Baibike na Sake tolongi bango. Na Minova toujours récupérer en gros dans quelques heures. Vous savez ce qui s'est passé? Ba contourner. Bake na point 12, na point 13. Ba yebi Goma. Pe ba yebi Congo. Na Kibati. Frontière entre Goma et Rwanda. Mopanzi à Kibati. Même point d'entrée, bakotaki na 2012, na tangwa, il y a messieurs, les terroristes rwandais, tout immigré clandestin, Joseph Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Naebi mode opératoire ya ba rwandais, naebi saka ba congolais. Bakoti lisusu, me bazui mbano na bango. Bazui mbano na bango. Il y a une parole de prophétie qui plane sur la ville de Goma. Elle ne tombera jamais. Je l'ai déclaré il y a plus de 6 mois et je le confirme cette parole de prophétie. Mais nako senga na bakonzi makamsu na koloba wate. Ba disposition bakonzi baza kozwa ezali malamu. Et j'en profite pour demander au chef de l'État Congrès et Salama entre les deux chambres. Président Yomoroza Mokonzi na biso oyebi nini okoloba. Et ba traître nyonso bomoni gouverneur ya Nord Kivu ndenge akei bango pe nyonso bakende lokola général Mayele akendaki na Kantiachi. Nous sommes agressés par les Rwandais. Opération zéro Rwandais na RDC en commençant par la ville de Kinshasa. Bozo Zelanini, jeunesse, ya Congo. Opération zéro traître na mboka na biso. Bitumbo ezakaka ya wazalendo na président Félix Antoine Tshisekedi na FARDC eza ya Congolais nyonso. Notre papa qui nous a quitté, le père de la démocratie, a dit, prenez-vous en charge. Toti ke la ba wazalendo te. Bande kwa théâtre, bo banda ko sala ba sport. Ba musicien, ezala profane, ezala chrétien, bo la moussa bato. Ba sali na nzambe. Merci Napoléon Mukendi. Je crois que je me suis pas trompé. Paulin Mukendi. Ouazari na Canada. Akoma na Kinshasa. Mes très sincères félicitations. Merci na Lekinanga Dinosaure. Merci na Lekinanga Pasteur Bakole. Oboyebi na kombo ya sans rival, c'est mon jeune frère. Bitumba na weza noble, mukobanga te mutakosimba yo na Kinshasa azalite. Akozalaka te pe akotikala kobota mate. Tote les matos défendre mboka na biso. Nous sommes tous derrière notre chef de l'État, président élu, le choix du peuple, le choix d'Elohim de notre Dieu. Bandeko nanga Goma ne tombera jamais. Ba français baza banzambe te. Ba bengana ba on a Burkina Faso, ba bengana bango. Na Mali, na Niger, ils ont échoué, ba ko échoué lisusu. Ba français ba banzambe te. Et je propose, monsieur le président, eloko bazo lunga bazwa bengisa ba russe, monsieur le président. Monsieur le président bengisa ba iranien, bengisa ba coréen. Monsieur le président bengisa ba chinois. Ba kota na bitumbo ba sunga biso tokende liboso. Ba français bazana Kigali nazana mingi ya kolobate totala ndeko na ngai pe alobi yango fungala kisaka même biloko bandeko mosusu oyo boy ko lakisa biloko na biso etalio ndeko alobi yango urgent tolanda na bokebi. Vraiment je suis très content de ce jeune homme alobi na mbango tolanda oyo ezali koleka TikTok ezalaka otie loko mususu eloko mususu elakisi. Plusieurs officiers. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Peuple congolais, urgent. Voilà. Partager vidéo Oyo massivement. Il faut tout dénoncer. Peuple congolais, secret ébimé. S'il vous plaît, partagez massivement vidéo Oyo. M23. Minduki wana ya lourd ya M23. Nzoka, ba français ndemuto, ba batamina sima ya M23. Oui. Bakomi kobima a live
kosala ba émission na chaîne nationale ya Kigali. Peuple congolais basinyalenga isikoyo, basinyalenga isikoyo, batindi ba vidéo sikoyo. Peuple congolais to fungola mission. Goma et Ali kokoya dans 2 semaines. Et kokoya tendeko. Kokoya dans 2 semaines. Et kokoya kate. Je suis un professeur naturel. Militaire et outi na France et kiti sikoyo na Kigali. Minduki blende plein. Mission la bango et Ali ete bakoisa Goma dans 2 semaines. Bolandi yango. Maintenant, regardez ce français qui parle. Émission à Rwanda, la chaîne de la télévision rwandaise. Un français qui parle la chaîne de la télévision rwandaise. Ça, c'est un français. C'est un français. C'est quand même un compromis à l'africaine. C'est un compromis à l'africaine avec la complaisance de la communauté internationale qui a décidé que oui, on va le permettre de devenir président. Pour que un français qui parle. Nous devons chasser les Français dans nos territoires. Nous devons chasser les Français. Je demande à la jeunesse congolaise de se rendre où? À la chaîne de Canal+, de pouvoir fermer Canal+. Je demande à la jeunesse congolaise, les Quinois, Bobima, Bokende, Belé, Boloban ambassadeur français a quitté Mbokanabiso. Air France ne peut plus atterrir chez nous. Bolorex ne peut plus exercer ses activités sataniques chez nous. Nous ne voulons plus de Français chez nous. Nous ne voulons plus de Français chez nous. Très cher président, rappelez notre ambassadeur qui est à Paris et chassez comme Idriss Déby avait chassé les Français au Namboko au Tchad. To benga na ba Français, ezali kambuya biso nyonso. Opération 0 Français en RDC. Opération 0 tout Rwandais en RDC. Opération 0 traître na RDC. Vital Kamerhe c'est un traître. Général Tumba, garde Oazali na maison militaire, traître. Gabi, général Oazali, chef ya garde républicaine traître, Bazali Belé, Bossila Nanabango ba garde corps. Et mon konzatele mi pona ko bunda. Ba Rwandais ba ko boto la biso mbokate. Mais le comment on a rappelé ba Congolais. Bise ko sala mate. Crimée et kendaki na maboka ba RIS. Mais le président ya Ukraine azalaki. Lelo ba russe bazo bunda na ba russe bazo bunda na ba ukrainien ba russe ba botoli Donbass. La guerre continue toujours mais biso ba ko botola te biso ba ko tikala kozwa eteni moko ya mboka na biso te na boyi yango na kombo na Yesu. La prophétie plane sur la vie de Goma. Monsieur le président benga bandeko na biso ba russe Longwa na francophonie. Les Congolais ne veulent pas de la francophonie. To benga na ba français na mboka na biso. Ba salango vis-à-vis tout ça on peut vis-à-vis. Oya ko boya bokange na makasi. Bo benga na ba français, bo benga na ba tuti rwandais na mboka na biso. Merci na président de la République a rappelé ba personnel na biso bazana na Rwanda. To benga na pe ba rwandais ou bazana ambassade na bango na Congo ba kende. Et na pesi merci na première dame pour eloko sali eza motuya. C'est une façon de soutenir la FARDC. Akendaki hier côté la bande konabiso o bazalaki ba blessé na guerre na camp Kokolo ko sunga pe ba militaire. Et j'étais vraiment dans la joie de voir ma vidéo Oyo. Peuple congolais, c'est une joie immense. La première dame n'a pas fermé les bras. Alors oui, non, je vais visiter. Et elle a visité. Bande konabiso bazali na front. Vidéo ezali. Et pour votre information, le président Macron et plutôt Trump a kokutanana président de la République. Kalamingite. Voilà les images. Nakanko Kolo, première dame. Longonia na acte sali ya générosité. Na acte sali ya motema malamu. Ake Nakanko Kolo pour visiter les malades. Voilà.
première dame de la République, Denise Nyakeru, Yewana zo visité ba soldat na camp Kokolo, la première dame. Elle compatit avec les malades. Atalaki bango maboko pamba te, amemelaki bango ezalaki ya motu ya bilei. La première dame Denise Nyakeru Yewana, malgré la première dame Nakan Kokolo a visité les militaires et leurs familles. Yewana. La première dame de la RDC à Kangaki Mabokote. Wazalendo Azokunda. Ma soldat Bazokunda. Fati Azola Late. Première dame B Azola Late. A visité ma militaire, une façon de compatir avec les FARDC et les Wazalendo. Merci beaucoup, première dame. Merci beaucoup, première dame. Une chose est vraie, j'aimerais vous dire, et vous n'êtes pas ce que le monde déclare que vous êtes, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Première dame, tu n'es pas ce que le monde déclare que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu possèdes ce que Dieu a dit que tu possèdes. Et tu peux faire ce que Dieu a dit que tu peux faire. Osa étoile, le Seigneur est avec toi. Yes. Alors, Bolandi bino moko makambo leki na goma, bakozwa goma te, mite mezala kimia. Fati azali, choix de Dieu pour notre pays. Fati azali ndeko oyo nzamba poni atie na tête ya pays. To bengana ba français, to bengana ba tuti na mboka na biso parce que ce sont eux qui nous agressent. To bengana ba traître to sila na bango lokola oyo auti kotika biso akena sa ya mabele lokola général Mayele. Toza na bino mikolo nyonso otie ngape Elize na tie. To kopesa bino espace te. To kutani lobby. Bolanda audio na nga na WhatsApp. Tozo soutenir mboka na biso, ba musicien bo telema, ba ndeko théâtre bo telema, ba comédien bo telema, ba musicien profane chrétien bo telema, bo yebisa batu nyonso ba telema, ba jeune bo bimana Kinshasa, direction ville, bo bengana ambassadeur ya France, bo kanga Air France, et kitana mboka na biso te, bo bengana ba français, bo bengana ba Rwandais tout nyonso toyebi. Banyarugabu, Bazarias Rouberwa, Alexis Guizaro, Mwasi ya Biselele, Mwasi ya traître Oyo, Gentini Ngobila, ce sont des Rwandaises. Bo bengana ba Rwandais nyonso na mboka na biso. Trop, c'est trop. Mbalasima, merci. Oye na société ba société belé boyoka lesate tout comme na ba foyer nene moko papa na maman dialogue esate et comme alobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te